Naza pasteur na yo pesa yo conseil moko. Na yebite ko critiquer ngana nute. Mais na lingi na yebisa yo na pesa conseil moko. Bima na vie ya ko juger mutu na apparence. Israël rataka Yesu pour mona apparence na ye. Est-ce que yebite que na vie na l'apparence est trompeuse? Oyebi parents abatu mususu ebimisa ba moins sérieux ebimisa ba chel ebimisa ba lokuta nzoka eza parents maza o bat makanisa te batu mingi ba osakana yo batu mingi ba otonga yo balanda parents na yo mais yo za o bat makanisa kate ma sœur tika na vie ya ko vivre na parents tala omoni moninga yo tambola ane mutu nyonso se perla bola munote eh olanda mobali anazana nini ke parasa mobali ani kosa yote olanda mwasi anazana nini parasa mwasi ani kosa yote nani ebiso so mutalati lamba mukuse azandumba qui vous a dit yo lingi batu nyonso balato kwa ba branamiste olinga biso tutolata ba robe kwa ba sango po yeba ke mutu anaza bien fala ta robe te parents se kosa yote lelo okabwana na mwasi na likola biloba lo baba ninga na yo papa tala oyo kina oyo moni c'est deux choses différentes na vie na okolinga ko yo kate le musu moninga no azo iniso mwasi na po ebike ye ana mwasi niveau abongo te o mwasi no za kandumba ya za ba preuve kaza ndumba o za ka mwasi entelmeza le passé na yet ta eza la biso mibali eza basi mutu na mutu ala le passé na ye kozwa le passé a moninga na yo o komisango lo kwa le présenter bima na vie apparence l'apparence est trompeuse mwasi na za ndumba po la telo ka mukusete nane biso ki mobali ana pa sombi mitu kazabi aza maladi lelo commencer mutu ala mbongo aza kana sida lo kuteza apparence. On a besoin de vivre. Bima balobaki, basalaki. Kopesa mutu nyonso matoite. Batu musu yo pesa matoi ba ya po ba détruire yo. Ba ya po ba baby cette toile na yo. L'apparence est trompeuse. Vivre na mobali non. Vivre na mwasi non. Soko yebi mutu bien te ko juger ma bête. Ndeni yo yebi mutu bien te o qualifier ma bé. O critiquer mutu yebi te pourquoi. O aza passer à l'okuta. O aza kandumba. O aza kesko. Aza kamoyibi na moyibi pour l'apparence tanga. Yo yebi ngate. O yebi mutu to zo qualifier ma bé pour ani. L'apparence est trompeuse. Ta yebi sabango. Omoni mbulo. O tabango mal à l'aise. O takabango na no mal à l'aise. Ti batonga ko po tabango mal à l'aise. Mbulo ba aussi sango. Ba lembate. Omoni chaque fois ba o critiquer yo. Ba o tonga yo. Ba o yina yo. Ebele a critique. Ebele a kofinga. Ndebela li pambolo nzamba te kati na yo. Omoni ne ba tonga ko ebele ndengo ko pambo amebele. La tala komiko sate ozaya yo. C'est votre humble serviteur voyant Jérémie. 081 375 27 94. L'apparence est trompeuse. Que Dieu vous bénisse. Déjà dans les bacs. Yesero Ngarangai de la sœur Immaculée Omandi. Daniel na libulu ya bakosi kolongisaki Meshake Shadrake Abednego Ngaina kende pe wabie oyo ndelilo bana bomo ibana bomo imaina bomo inzela pe bomo ikolo seyo bobo Isana tina ngana benga gayo Nzambe ilunga ya bitumba nanga Mimi najua ya kwamba wanipenda Mwokozi Yesu ya kweli unanipenda Elombe mobali hoya kweya gate Ndikutumbisha nzambi wa bamoyo Ndikutumbisha nzambi wa bamoyo Wewe udi disoka jani Wewe udi bukole wanyi Bitumba oye mona naka na oye mona naka te kasi opesa kangai kaka elonga yango na lobioza elonga nanga ana damanga ngane kolela nadalaki lobi moto ya kolela lelo yo kalanga ina koseka lobi moto ya bilelo lelo dalanga ina kodatola elonga
l'album de la sœur Immaculée Omanji. Boas músicas, entra dentro do coração, entra, conversa contigo. C'était là, tout d'elle, le yoka yamo, et bongo limité ma. Sur la croix, à cause de nos péchés. Maman Immaculée Omanji, Yokanga ikuna na Spotify, YouTube, iTunes, Deezer, Amazon. Vraiment, c'est l'œuvre de Dieu. Achetons tous l'album La Sœur Immaculée Omanji. Toutes les plateformes de chargement pour retrouver l'album La Sœur Immaculée Omanji. Et sur les lois à la paille.